Coucou la famille, bonjour à tout le monde, bon dimanche. Coucou la famille, bon dimanche la famille. Coucou, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte trop bien. Coucou la famille, bonjour à tout le monde, shalom. Aujourd'hui c'est dimanche. Ningala na banda punabino c'est dimanche. Voilà, musala papa, musala maman. Voilà, c'est ça. Tout bon, on m'a déjà pour lundi. Shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika bizubino boboto. Bondeko na kati ya mabota na bino bandeko na ngai yenge na bandeko na ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Voilà, bah bonjour dans ma témoin de Jéhovah, néo apostolique, Dewey, MMA, Bima, en tout cas bambote ya bino belé. Toute tendance confondue, croyant ou bien non croyant, bonjour. Boyana sur les baobas, nous allons parler un peu le dimanche et puis donner un peu des conseils aussi. Naba na biso mibali et puis naba na biso basi concernant ce qui bazo bala. Libala izanini, pourquoi babalaka, koba les eloko nini, donc tout ça, ba maman, likez mission, partagez et ça leur bien pour nos conseils parce que nous allons parler de Dieu merci Mbokani. Oh, et n'ingisi internet, ça fait tout qu'est-ce 5 jours, 7 jours, les gens parlent de ça, on a site n'a raté. Alors, puis, banda vendredi, samedi, ti lelo vers 14h, na soki penza ba payananda ku donc on a retrouvé nga banka ba payame, eza ma fille aînée, ayaki na mobile na ina bana. Donc on a passé des bons moments, to sipeli, to beti bowling. Donc pendant qu'à moi peu de temps on a fait beaucoup de choses en famille, vraiment c'était merveilleuse. Bande kolanga la famille, vraiment tous a ma bonne relation, ezaka vraiment merveilleuse. En tout cas, ça m'a vraiment épanoui, vraiment épanoui. Bisogno sur la kachandako, même le wifi est très content. Donc, bande konanga, tous les cascons essentiels, c'est que je suis venu vous annoncer. Mon dieu so ayebi Dieu merci Mbokani, mais pourquoi pas. Puis, to occupé ko laksabino ye, na bilili kaka, to laksabino qui est Dieu Mbokani. Mbokani. Dieu merci, hein. C'est mon fils même qui me dit, maman, kombonaye, Dieu merci. Ah bon, Dieu merci. Photo on est na lingi vraiment, to tchangu munene. Il est là l'émission, voilà. Dieu merci est là. Il est là, l'homme de football. Il est là pour nous. Parler aujourd'hui, il est là, voilà, Yewana, ok, voilà, Yewana, Dieu merci, voilà, après toke, photo, oyo, Yewana, na mwasinae, Yewana mwasinae, voilà, ok, après toke sous photo msusu, je crois, oyo pe, yeyope, moi sinae au pesa ba filtre pe ba tchaka voilà bande konanga ka kolala kolamuka batu musu bosi boye bakile musu nungu ndungu na bino ngafuma na koti na profondeur te na omona pe tina kokota pena te na yeba eloko nini non kotala kana miso boye okopi ko apporter déjà conseil yango pe na eko apporter na yoki ni Marlène ni Odio Marlène ni Dieu merci na yoki te na yoki ka nyungu o Marlène alingi libala te parce que mobile na yeba nyungu na yoki pe bamsu babimisaki na tangaki ipareta ngene ko defa bambongo azui ba saki ya mwasi na ye babiloko cher a mwasi na ye mwasi azali na voyage ake a hypothéquer yango bamsusu balobi mama ya Mbokani azana pasi azada on a vie moko ya bien te na yoka mwasi mobo ya mataki na live moko boy na ba TikTok mama wana azana vie ya pasi alobi aza soki cousine soki pe ya Dieu merci ya Mbokani mama na yazana ba pasi avant de nanda soki inachevé bambon nyoso moi na zalaki nango ndenge nini Marlène azama be tandis que pareil à Marlène bazana mbongo Marlène a sungi bandeko ne belé bazana poto Mbokani presque bandeko bazate bandeko nanga gauche droite balobi makambo moi ebele
bande konanga, qu'est-ce qu'on peut dire na couple oyo bomoni couple na laxibino oyo botali bien couple oyo soki penza mutu aza na miso penza oyo akotala miso a bien oyo etalaka penza wapi couple yango na awa botala penza bien couple oyo penza botala yango kitoko makasi oyo oza pa na miso bozela kasi to chango couple yango ezala kaka liboso na biso wana bozela chango na mwa katikati binda mwa boye tovandisa caméra voilà pour toloba bien yaya bo like bo partager moi ko pati moi ko pa café couple yango wana bande kunanga couple yango yo botala yango bien toko ko solo la ka sur photo oyo sur mobile sur mwasi botala bien bande kunanga et bana yo bano kufa pe kaka donc pour netika la fixe au pesanga quelque temps na tchango na attendez voilà awa non pas clock voilà bozela to tchango na auto pour netika la ka wana voilà yaka neva tchango na neva voilà c'est quoi kotika la ka wana et vous avez sauté à na gauche, à na droite, non. Voilà, c'est que vous avez boyé. Libella na libella, sans éclairage et couple du moment. Bande konangai, tous naza kenena et pas un mobile. Mobile mutu azwaka décision. Ezaka moi cité. Mobile nazwaka décision. Na kobala mwana mwasi oyo na kosala eboye na kovandisa eboye ezalaka mobile biso basi tozelaka kaka occasion oyo sauter nango mobile mobo azolinga yo tu peux faire des avances aussi mais ce mobile aboyi na ye ozomona mais mobile okoki ko soko kebe ya pa mwasi oza déterminé okozwa mwasi ya mbongo laksi ba mbongo na yo mwasi ya bolingo laksi bolingo na yo mwasi ya boye mobile penda zaka na plus de chance yende avandisa masolo aibaki mwasi o na kovandisa ye na ko encadrer ye na ko sala boye na ok na ngo gauche na ok na ngo droite ezande ko mobile alors mibali bande konangai eloko nde siko esalaka ba mibali pasi bango bamona kaka mbongo na bango na sexe na ye soka monike azana sexe na ye ya bien munene ou bien azana ba mbongo na ye yakanisi mwasi nyonso akokena lingi tanga olaxe sexe ai mwasi mbali wana abeta magoda bien mwasi akangami mais ezali mabala te ou bien mbongo na ngai ochengo anje mbongo esilaka. Et puis mbongo te yangwana ekomblaka eloko mwasi alingi te mwasi azaka na mwa alingaka eloko moko te mwasi na mobali azana biloko mwa ebele atiaka wana na alemso atache mbongo yebaka zolinga pe sexe ezala bien yebaka zolinga pe comportement ezala bien ye wana zolinga pe belle famille na yeba linga ye wana ka muta zolinga ke yende azala don mbanda te donc okozala ozana mbongo mais ozolakise ba mbande belebele mwasi wana ozala leste moi je n'ai pas qu'on divorcer au cause de l'ozana mbongo mais côté mbeto l'autre côté moi je n'ai pas tromper yo tout le monde a ngobana basi ba tromper bibali na ba chauffeur na bana misala na ba boy moi je n'ai pas tromper yo donc yo moko mobile il faut mitala au cause de la cause appelle mbongo mais oza kito côté par exemple le cas siko kao tozana ngo ya mbokani na chema ina mono côté Dieu merci il n'est pas beau aza kito côté aza mobile moko aza na ye kitoko te même kotala e physiquement boye ozomone le kwa neti mobile moko boya ba yaka boye makolo ndenge makolo kauka donc aza na ye kitoko te wana d'après nga misu na ngai alors sikoyo yozo kantote mbongo mais moi si pas zolinga ki akuta pe na mobile mo bogar moko pe boye donc mais tango moi sa zolinga yo ko kantate ka mbongo ou bien ko kantate ka succès na nga ou bien par exemple yalobi tango balinga ki ye mbokani azaki mbokani oyo te wana sko bande kwa ya charnel de bazoloba bande konanga non azalaki déjà zo beta bale
mutu nyonso abetaka bale mutu nyonso tu ozosantika ke mwana azobeta bien en tout cas espoir ezali aza deya asali kombo na ye aza boye lobi kaka bakosomba ye oza deya na espoir oye deya na biti na yo moko boye sikoyo yo mobali fo tala eske mwasi oyo nga nde naa nanga boye naza nanga kitoko en tout cas okoyeba oyeba pe ndenge ozokola nde mpe bato bande koloba na yo oza kitoko te oyebi na yo mpe okotala mpe bonza bolobi nga mwasi ya pembe oyo en tout cas kokini na nga te tika naluka mwasi na nga moko ya chokola mwasi na nga moko ya boye bango siko bajouer balinga biloko wana te bango na bapaster na mingi na bamusicien bajouer bapaster bamusicien balingi mwasi ofo apesa pa bato balobi wow au moins bango ka soit na bamétis soki bamétis te basi ya pembe soki ata oza mwindu fo ozala penza donc na taille moko balobi wow oyo taille penza guitare hélas bango baozo te fo ntango azokende bamise baobwaka mwasi na ye bazobwaka ye do ntango otali boye otali ka mbokani bolobi na kitoko mabe ya mbokani obusa nango otalaka beauté ya Marlène ata soki Marlène nango bolobi abongi lelo mais azalaki mwasi elongo mabe te azalaki mwasi oyo te soki nga naza mama ya mbokani parce que bana lem soki balinga oluka biso conseil te mais naza pena mama donc c'est papa mwasi ozomona te mpo na yo keba oui tu peux dire olobi na mwana no te ke oza mabe te mais oyebisi ke ndenge ozali na ndenge nga naza na ndenge na bokoli yo mwana mwasi oyo te déjà mbokani il fallait pas akwea na Marlène déjà choix oyo asalaki eza choix ya mabe donc ba conséquence nango yango Marlène adaki azawana déjà na ndako na ya bango avant biso na bino toyeba makambo Marlène déjà bande obima pe abima katile na mobali mususu aza na Congo Brazzaville aza marié ando voyager mbokani oyebi likambo tuna Marlène akendeki na Congo Brazzaville kosala nini oye fois kende Congo bien kende place fois kitela na Congo Brazzaville alors alinga kozwa avion direct pourquoi tuna ye abande déjà ko tromper mobile parce que abande ko mona na osala neka ba photo na osala neka parce que aza star mais aza genre na ngate asepelisanga na mbetu te boy azaki na bakamna ye belé oyo alingaka na ye mobali wana te est-ce que ye mbokani wana bande komona ta signe na mote ok kobala mwasi oyo ozomona ke aza na ye bozo ezo matche te ya fo matchaka pe ekosala bien yo ke obie yo mwasi mo boza no kitoko te neti nga pa na cousin na nga mo boy na tanga kombo te donc beau garçon akeno tomber na fille mobo batanga na école moko kaka ti ya ekobale mwana mwasi na vilaine so tali okantineti babotaki na mukombo so mais alobi to surtout ne yo ko vana na mwana mwasi oyo mwana mwasi botetete nga kutu na boya kaka te na bi jamais obale te batu nyonso bazwinga oteza nga bi non ekosimba te bandeko na nga bandimelanga te mobile akoma mobulu abasi basi suka kenda ozo ya kano mwana mwasi na koma kolela yembele akele Canada mabe azonga boy mabe akele boy mabe donc na bana baboti na couple yango neti suki ba SS so ba kizengi suki ozomo na bana moko ndenge ozomo pourquoi ba na bi me enga ke simba te bonji mate lelo bandeko nanga bango pianga raison en tout cas yo pianga makamba ba couple non otala kango na musiko yebaka ngabi oui neti ko tala nkaka photo wana ndina oyebisa bino bo tali ka mbokani bien ndenga za boy vraiment mwana mobali o azo mériter mwana mwasi ote bo finga nga bo ba commentaire ndebo ko cha azo mériter te nga couple abona ko machango te jamais biso na live together ndeko nanga oluka mobali ozoluka mwasi mama la danoise yeyo benga ngai na site na biso de rencontre eza uniquement pour na ba européen Amérique du Nord, Canada, Australie, bobengi ngai. OK na 0044 74 38 03 16 23 site de rencontre mobile ya malam mwasi ya malam en tout cas benganga bande ko mibali bazali na Belgique na zana mobile
azana 42 ans aoluka mwasi. Voilà, ceux qui ont bota mwana moko bien mi balé yena na boti na été en tout cas azana mikanda na e au benginga ozana Belgique vraiment benginga. Ceux qui posent na Canada naza pe na mobali ya kitoko makasi. Voilà, azoluka mwasi a teint clair. Oza teint clair ou bien chocolat mo ke na ba pembe benga mama la danoise yaka to kotala yo bien to ko matcher yo. Voilà. Donc nazo zela ba pel na bino basi bobenga mibali bobenga luka mobali na yo ekozala kitoko makasi. Ba mama bosunga bana soki mama ya mbokanya sunga ki mwana na ye mbele lelo komi na ba kuya boite. Tolongwa wana na choix abali mwasi boye kolobake mwasi azama be. Oui, la femme azama be. Pona déjà yaki na biti na ye. Ape azama mwasi ya mobulu. Azama mwasi ya dépense makasi. Alingi matalana. Mwasaki ya boye. Mweloko boye. Parce que bandepe kozwango. Mobali ne mbokani. Mbokani aza grand joueur. A joué na équipe makasi. Lelo so balo ba mbokani ya kene o defa mbongo. No ye bata defeli mbongo. Pourquoi? Ou bien linga sa le loko mo boye ya makasi alinga baksa na mbongo na ye membokana ya mutu moko akufa pauvreté na kombo oya salaki abeta ki bale na ye. Alors yesu ko mbokani ye moko ninga zawana. Comment toi tu peux laisser ta maman avant na ndako inachevé, maman na zona vie ya bien te bino boko ne ko condamner mwasi. Cela veut dire que mbokani azana autorité na kati ndako te. Mobali faut zala na autorité. Batio ba bota bana mibali bazala bakozala ba bazaka ba heureux ba heureuse parce que moi na mobali aza autorité na kati ndako soki azwi mbongo akoyeba ndeni akokabela mama na ye akoyeba kokenda zwi pe mbongo azwi mbongo na ya pesi pe mama na ye sans yo mwasi oyeba. Moi je vais accepter ça. Oui, fait azwi mbongo na ye akabeli mama na ye akabeli ndeko na ye même nga na yebite ekosala nga elo mote parce que baza ba parents na ye à premier degré eza mama oya boti ye. Comment yo mbokani ozozela Marlène ayebi mama na yo te akutani no quelque part akomi mwasi na yo yenda ya kozwa azwa idée ya kokabela mama na yo. Cela veut dire que toi-même tu n'as pas la tête. Mobali nyoso ayo ozoyo kangai oyo salaka babilo kwa bongo. Oh, avant de décision kabila maman na yo, il faut vendre ça. Moi sinon tu n'as pas la tête. Moi sinon quoi pour informer que moi j'ai pris comme ça $500, 1000, 2000, 20 000 dans mon compte, j'ai passé à la maman, à ma mère. Et ça les moté ma passe, et ça les moté ma mère est allié. Et puis il n'y a pas de comparaison. Non, parce que j'ai donné à ma maman, on doit aussi donner même montant à ta maman. Toutefois, ton couple, c'est Mbokani qui travaille. C'est Mbokani qui amène de l'argent. Ceux qui sont dans le couple, yo mobali au salakate. Même Zabalobi, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Au quoi que zombon, moi, c'est toi qui paie sa maman na yo. Non, non, non. Ce maman dans la cas de danger, au sein, moi, c'est sunganga, maman n'a pas de problème. Ou on est talio, au lieu qu'au salate, au lieu qu'au balai isakao. Mais moi, je parle aux hommes, au bazar responsable. Au bas, mais marambo, on a kachandako. Au bazar, responsable, bango. Ce qu'on niveau kabila maman na yo, tu vas donner à ta femme. Ce que idole est là qui on a musala et qu'on les cas na Western Union mauvaise pembe na voya nandako. Fais-le. Tu vas venir informer ta femme. Ah silikate parce que ça c'est ton Dieu. Oh biso ton monaka. Oh la créa yo. Yepende comme moi si. Toi aussi, quand tu as un problème, oh, et tel que, oh, maman est malade et tout, bien problème, moko. Tu peux aussi prendre la compte sur yo moko. C'est pour cela, moi, je demande aux gens, je dis que, bon, ça la compte sur moko, oh, et bozo foutre la facture. Mais bon, ça la paie pembe, ni moutou, na compte na ye, oh, et ça que moutou, na moutou, paie, azo gérer argent de poche na ye. Tu prends un bon, on a osé gérer argent de poche, non. Tu envoies à ta maman. Tu peux informer au bail. Ah, en tout cas, c'est moi ici, j'ai pris l'argent dans la caisse. Na tindeli maman nanga. Ou bébé, au cause de bon, moi si, au tindeli maman mobile. Parce que bon, on comme ba maman. Parce que même ma paix. Mais oh, les aké, bon, kanisaka, moi 6 fois kanisaka, maman ya mobile. Té. Na mokila lelo té. Même pas tant que maman na biso, moi je pense pas que nos mamans aussi faisaient ça, que azo kalisa maman mobile. Non. Ce sont des choses, il faut qu'on y le mobile. Il faut kanisa kayo. Il faut chayo na nzela.
Vous comprenez? Exactement que, oh non, non, non. Faut pas faire ça, pensez à vos mamans, à vos soeurs, kolina bango sali moko, oliena bango, allez moi c'est beaucoup na âge 25 ans, soko ça 25 ans, elle me soupe 30 ans, elle me soupe combien, aya sikoya ko kabolo relation maman na ona tata na o et comme pe biloko nyoso o ya yu et comme ya ye. Na sens ni. Moi je n'autorise pas ça. Bandeko na ngai ya bandeko na basi netinga mwana nga mobali bandeko na basi de balingaka ye o mona pa ba pesi mbongo ozoke na université kasi bakisa oyo sala boy bazo pesa ye lelo pe ba pesi oya ute ko ya kotala biso apesi ale yesu ko lobi a gagner ata bana ya na ye wana akabela bango te pona ye ko bala ilombe cc bandeko don. Donc bami bali so ba okabela ba mama la binote eza faute ya mwasi te eza faute na yo mboka ni tango ba pesa ko mbongo na ya joueur bando chongo na koncha mwasi no te bando chopia ngo ipa na yo mboka ni tango ba fani no ba kabela ka yo ba pesa ka yo ba pesa a mwasi no te. Pourquoi avant même osombe ya mwasi na yo kaka ba berberi li papa so ba nini? Pourquoi tu ne passes pas d'abord à ta maman o ya zofana na ndako etoboka ba tol so pende yeni? Donc mboka ni oza mwana mobali moko ya zoba oza mayele te. Et ça normal te. Maman ya joueur. Maman ya joueur. Ou bien maman ya vedette à mon nene. N'est par exemple, ce que le maman fali à zala ina bon moi. Tout que nous goûte à maman Monique n'a pas batol. Ou bien d'abord inachevé. Impossible. Le bambon moi ya kisi penga to confirmer en gros. N'est yo balo bando ko beto si ba ki kisi. Et ça normal te. Les lobans de refou. Beaucoup comme ngai faut tu wana boche la Marlène. Oh moi si ma belle non. Marlène a qui libala te qui profit. Mutu ayena na profit. Est-ce que ça na tina maman abino? Même quand tu ngai bona na profit la libala mobwe. Na na tina maman mobali, même basebe na na tina na bango te. Nga na yeli profit na ngai, soke koki na kene na kei. Ayena ki profit a qui libala te. Alors yosko mobali lem so koyeba te. Moi so ayeli profit ou bien moi so ayeli libala. Oh ça la ligne. Tu t'occupes de ta maman. Oh sundoli maman na yo, mais là tu donnes la charge à Marlène. Ceux qui Charlène, ceux qui Marlène. Bon pe ça ka combo. Moi je n'accepte pas ça. Tolongwe wana. Tokei pa ya tolongwe to pesi de faute pas mobali. Mi belle il faut pas ça là autonome, il faut pas ça là décision, il faut linga maman na yo, il faut pas ta la moi si nozo bala, ta la état physique na yo, état financier na yo, ta la capacité na yo intellectuelle. Est-ce que moi si na ko vanda na ye a ko dominer ngata ça parce que mobile il faut tika la mobile. Baso bazana ba capacité intellectuelle à CP baza. Donc ce comme nous na conseil intellectuel na se que nous avons ça c'est oser longma be qui n'est que moi c'est mon pe boy il y a longma be te mais et le mot boye o ezaki ezo attirer na mo batute mais ko so batute que le quoi Marlène ami bois kama asala boye ba photo boye selfie ba be te yeba dia oza na terrain glissant to ke suko kota Marlène yeba que karma existe. Marlène na mona ba photo boti na ndeko mobile boti ka bana basi yebaka ke o yozo sala wana eza malamu te pona bana nao. Karma existe. Soki pe lelo boti mwana mobali pona ozana noko bota mwana mobali basala ebongo ou bien kaka Marlène kanisa tata na bino azwaki mwasi moko boye azonyo ko papa ya bino nde yozo sala o mona weza malamu eza malamu toza mwasi mabe basi ba intérêt mwasi matalana ba mona yo Marlène bato ba kufa wana ba mari misambo to pesa ta ba exemple ba fille bela kitoko ba kufa ba tika ba saka me ba biloko wana yo mona ngote ba mère malou o mona ngote ndeko nanga nyonso eza vanité okotika yango soka okini toilette osuba ko sumbaka o reglaka yebaka njoko kokufa tout okotika biloko wana nyonso. Tu peux pas faire souffrir comme de comme mobali oya ndimio na motema moko yazo mona bolingo botea mwasi na ngai nzoka nde yo ozo oyena yo pona oshina ye olia mbongo na yo siko tangu na yo koki olukaka esika moko boye parce que bozala ki dia na mbuto na kacha ndako obane ko luka eloko ni na benganela tato yo so bimaka no dia na mobali no moko Congo Brazzaville Marlène so Charlène mais ozala ki kozelaka mwana mobali asala faute nini ona okamata obenganaye eza kitoko te karma ezali ndeko mwasi
nyonso ozosala karma ezali epuis okotika yango etikali mpe biloko yango epoli mpe eza so na ntina te. Tozalaka na fille moko awa azalaka awa na UK bakote ba Birmingham kuna azalaki tala bagriffe bilamba tala basaka me ake na ona kisasa bandi kofilme biloko na ye batiaka yango na Facebook. Mwasi wana baye kobwakele mbaso soki ya gorge soki mpe munoko bakote okaka mwasi wana awumela te akufa atikalaka kotika mwane soki mpe bakamarade yakei. Tout est vanité biloko etikala eboye biloko etikali na mbetu ba matia mema soki 3 valises soki baninga alakisa bato nini. Donc à partir ya biloko bongo yo Marlène ezolobela eloko te ezolobela eloko moko te lobaki bozala makambo na bino eza caché oyo boli kolakisa bato te mais soki ezaka makambo na yaki ndumba na yo wana aussi longtemps mobali nanu bobimaki ndako moko te kaka matata bozalaki nango yo mpe Marlène tokotisa matata wana parce que oza destiné ya mobali wana te ti obandi kobima na mobali mosusu ozosangisa mpe nzoto na mwasi mobali akobima na ye na basi ya mibali balanda yango te mais pa yo mwasi oza marie na kati ya ndako ofo bunda na munoko na yo na comportement na yo ovandisa libala na yo mais pas na kosala revanche. Ale yo mpe bandi kobima olozwa mpe mobali aza na mwasi te oyebi ke akovandisa nga pre libala ozobima na marie mama quel buzoba ya mwasi oyebi ka kotia ba blonde kobakisa ba couleur na nzoto kokoma pembe mais quel makanisi na yo okosuka mabe yaya même ata mbaso kozwa ngo mwasi wana Congo Brazzaville basakana na basa ba Congo Brazzaville te basimba kisi otala te babwakelaka bato malade otala te nga cousin na biso papa na bango babwakela ye mbaso si na beta lisolo oyo epa mwasi ya Congo Brazzaville. Entre parenthèses ake koluka mwasi kuna ya Congo Brazzaville azalaki marié ye pe aza marié mais azobi na mwasi wana nga na koboma mwasi na nga yo pe boma mbali na yo bongo tosangana mwasi wana kezwa kisi apesi pe ye pasalela mwasi na ye pasalela mobali ye asaleli mwasi ya ndako te alingani nano ata la réaction mais ya kuna ya Brazzaville ntango basali mobali wana akufi ndeni ya yo akufi te nganga lobi ye apesi na ye te asali nelomo te soki asali bo ekomi ete nga na okoka te boye na boye abi bon donc ngai fana na sacrifier mobali na nga mpo na yo sala nga boye akeso epanganga mosusu abwakeli mobali wana mpese wana nani asalisa yango te asalisa akenda wapi esilaka te kaka kwanyaka makolo kokwanya soko bani kata tango avandika bona omona kutu imagine mwazo kwanyaka makolo basalisi papa na kufi pesi wana ekoche tina kati ya baintestin po ntango omona maladi ya mpese ezobima boye ezalaka mpe na kati ya po na nzoto après soki ewumeli bandi okotala baintestin ebandi obebisa makambo ebele papa wana akufa. Tokangi parenthèse mpo na nini na kati ya couple bolinga bokosadaka soki omoni ke ezosimba te bokabona à l'amiable eza na ntina moko te yo banda kotriche libanda mobali abanda kobima epuis yo mwasi mobimba olobaka na mobali na yo eloko neza moke anga nazokoka na ngango te naza sati oza koblesse mobali alingaka eloko wana ata kuti ozolinga ngo te yo okumisaka ngo kaka mpo na bango nde bamonaka nyonso ya bango evandi place wana katikati ya bakona bango mais yo mwasi polo koloba ale omona mwasi mobali bandi oloba oyo confiance bandi osila yango basi mosusu baboma bango mobali mpe na butu achema ya moto achie yo obi akati yo ake prison il faut kozala mayele bandeko na bandi koshite faut kozala mayele mbokani osalaki choix mabe Marlène oza mwasi mabe il fallait otika mwana mobali ya bato azwa mwasi ya vie na ye eza na période ote moto akomi na bashit moto aza na elobi teke aza na mbongo te aza na ballon d'or bapesa bango aza na bijou na ye mais mbongo oyo standard o bango bakomaki nango aza nango lisu te bandeko vomi standard wana etikalo toute la vie ou bien mata mais soki bando ekiti
mboka ndenga azana liboma mutu na ye déjà comme trouble pona zwa déjà vie na ye aya ye moko tout tina réseaux sociaux ayebi vie afali ndenge kendaka bambula na bambula mobali onyoso aza ayebani ye moko abenga mama bien chroniqueuse aloba vie na ye cela veut dire que mobali on a déjà mutu eza pété aza dia liboma aza normal te donc ya sali bon nakomi kosisa na ngai koloba lisuke non l'air bazako mbokani ake ko defa bambongo wana namone ba vidéo nango bande konanga ozala ba milliardaire ozala nani bato nyonso ba defaka ko defa ezana lisumu te asali lisumu moko te pona defi mbongo ata ba milliardaire bazaka mona bi ambongo yo na lingi te simba ngamo pe na sala ka mona bi mbongo yo na toucher te mais na zangi mbongo vumi na sali na ke na defi ou bien pe na defi kana mutanda kwa wifi na ko defa ou bien mwana atini na defa mwa 1000 mais na suka sanda na opeso mais na zana ngo mais na bike oyo ndenge telemi awo no simba te po eza na programme susu et lobite ke non parce que na bengi on a defa ou bien yo lobaki azana mbongo te azana pasi tala kuta bengi nga non mboka na koza azaki na mbongo na yepe mais mbongo na déjà ou bien ça déjà na ba 1 million to ba 3 millions ce qu'on likamba au sala et aux angadam sous 500 000 pona mbongo ane kota nani ce qu'on bolo bakazana mbongo te parce que alobi ka keluka 500 abakisa non mboka ni tia kokufa aozanga koliena ko melate loba paza na modèle abetela ki bale na ba équipe minene ya ba Monaco loba kaza la zoba bon akei moi c'est azate akei ko hypothéquer biloko moi si bien si parce que karma moi c'est akei voyage akei azo beta magoda na mobali mosusu ce n'est que normal mboka ni biloko nyoso moi Marlène azanango iye ewute pa na ye na effort na ye na makolo na ye mbangu kokima boy na boy esprit pe ya karma esprit pe ko yake zwa biloko na ale hypothéquer yango na mwasi oyo azoko sala bien te ngai kutata mbokani na kozwa basaki nyoso basapatu tu na tumbi yango ngai na sombelo biloko alokobi teti obandi ko voyager bandolala na mibali mususu je prends tout na tumbi na basaki biloko tout wana ba griffe na tumbi yango nano ou bien na keteka ngo bien na zonction na ba magasin oui pele bosaka na bande ko nga bomona kaka mobali izengi mobali boye biloko nini biloko mwasi biloko mobile oziongo na nzelani yo musalani yo salaki yo mwasi oyo okumonda biloko mobile eza ya yo na ndeni ngala yebite ba communauté de bien wana bon bosala na bino mais tant mosusu ezaka na tina te na biloko boy mwasi mo boya ki maboko pamba ala ye kokuta mwana batu ba souffrir na famille bande ko kokeni ko tika ka mwana ye ko la bale he biso to sala ngote ngana kokate wifi akoka ngote chaque samedi dimanche do botiki no misalo ya bino na weekend boketika na katikati ya semaine botiki weekend boy lemsu ba kobeta na London te ba kobeta na Manchester ba osala boy fo bokende oh ya nini yango bande ko pasi à la fête ko nga mama na nyomo na nyokwami po na fana na ndako inachevé ale Marlène mo bo auta soki wapi ali akambo na lobaki munu ve ngai ya na obeta bali wana te soko ke yo moko kende ngala na onyokwa mana ngote moi j'avais refusé et ata ba milliardaire angwa zanango mboka ni azaki nango yango to le to obeta sikolo liso mama na eti bilo msunga na komi komicha nzoto na nga jete na ochate po na mérité ni to mela momke to lona ka pona to buka ya mutu mota ko boko la bana ni po na buka te te na solo na po na buka donc bande ko ngai soka hypothéka ki biloko oui eza mabe soki ba oyoka na bien na Marlène bolandanga ba yoka na katu et tout Marlène moi ça bien posé tout et tout ake ko potere biloko asali ayebisi moi sinete eza mabe mais tangu ba oyoka na te mboka nya mondi ake moi so osaka na esprit nanga biloko eza yanga ausala ngona nko ngana okondane te
Nayo keleka mawa ki asala ki choix mabe. Yango bandeko na komo chité photo keba na choix. Choix eza très capital. Faut luka mwasi ya bien, choix ya malamu, keba, soko sali choix ya mabe. Ah non 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 non. Au tomber c'est fini. Alors bandeko nanga beauté ya bandeko bana biso mibali na bana biso basi parce que choix oyo eza makasi. Soko sali choix. Oh, mobali muso azana mbongo te, mais na fitira ozana mbongo. Au moins muta oboya e. Alingi mbongo bango ya présent. Mobali koza pe na mbongo na présent lobi ya kwe. Boko mpe ko lia penga, bo lia bo. Combien na kisasa wana ezala? Ah kuna poto ata mobali akwe au moins akara moi fromage eza. Alors il faut faire attention na bandeko. Surtout ba vedette. Ba vedette belé ya ba mindele ya ba nani. Soko ke tuna bango ba vanda kana basi ba bala lisote. Balinga sou mariage te na biloko aboy. Abi to vanda na biso tango toza boy lia na yo lata na omela esimbi te muto mtakena e. To ana likamoko te mama bima kende na o na sombele ke zwa kende na nga pe na tikali na ngana oyangai. Parce que batu ba onyo kwa ma muto ko nyo kwa mila pona yote yo mwa sozo kanza yo zanani mobali mobo kaka anyo kwa makapona yo epe tango po moni ekomi ebele surtout basi nso yepe kisasa bo yene pe ne loko te ndako pe ko kuta ndako mobali asozi nga pe divorce azo ba kenda kwa na ya tikala na ndako moi mwasi mobo na Belgique kuna ba obetela nga lisolo garçon mobo na yebi garçon na nyo kwa mazwi ndako na yebi bia bongisi moi mwasi moka bo ba sans papier azwi yango mwa badmi babanga pe ba sans papier yango baboti bana mibale lelo alingi so mobali wana te o na lingi yete o bo po ta azwi de nationalité abandi ko kekisasa et puis azo senga divorce mobali a so mbali abima na ndako yaza na bana fo yenda tika na ndako ah mama ba mibali bazara po bazwa ndako ezara pasi pourquoi pas yo obima na yo mto lingi libala te mais probima kende ba oso zwi musala oso komi bien o bandi ko tongsa ndako pa mama na Congo mais kende zo ndako no mususu na Belgique bandi ko ezala ba prix ya bien ezala privé te kende na yo zwa mais non mobali wana bima kana ndako mobali na pe ngape na obima te lelo ba komi ba swana ba bunda e komi kambila ko ya ka erdience ndeko na toza na conscience toza ka mitema mabe na batu te to ba ke mutu azana motema azana makila na mai mobali on azobala azo ya na bolingo ngalo kwa na bolingo te na suta ye mobali on azobala yazo ya boy futo pesa na biloko bien et ça la bien karma oyo bosoki ozwi yango te bana no bazwi yango kitoko te yozo sepela nazola ta boy nazoboka mana basaka mais est-ce que bana no ba oboka mana yango tamba koma na age na oyebite so ba osuka wapi. Bon, bande onga na kokai koloba na couple o yango yo. Melo onga na oyebsaka na mbokani en tout cas ndima no divorce. Boya mwana mwasi o. Mwana mwasi nyoso o abimi na libala bandi ko bima na mobali mosusu. Boya ye akoti malédiction. Tem suku bambongo ko sila ba destruction wana ye mto amemelu yango. Boya ye di kabona na ye ko raisonner kutu te, ko raisonner kutu bana te, ba kola na bango kaka. Yo posa fausse la vie na yo. Moi c'est bon ne mérite pas le mariage. Azaki pe mwasi oyo ya destiné na ote boti kala malamu bola ike mission ah ba partage quoi. Bon dimanche à tout le monde ba partage ebele ba ndeko nanga saka bien voilà ba mbote ebele na ba joueur nyonso ba trésor loi lo to pesi bino pe ba mbote nyonso tout kaka ba kakokolo banani ba mbote la bino nyonso allez bye bye bisous.